Merci na bino nyonso bandeko balandi ya émission na bino bitambola tambola na chaîne na bino bopona KMB News na likanisi ya mona mboka Jimmy Mukendi on bengaka toujours honorable honorable lingelo bateke député c'est jagana assemblée mais honorabilité lingelo ba si les atouts politiques ou ba œuvres zo salemona naka balobi les œuvres parlent toujours zo lobela Jimmy Mukendi coup de chapeau quand on loba ke topé sabana mboka ba congolais ba émission ba magazine nyoso na lingala ndenge na pesi condoléances na ngai liboso ko banda na famille ekufeli sango na biso père Gabi na communauté ba prémontré wapi na commune Monga fulu na quartier Mbudi o babongi sango na biso ebembe ezana corps ndeto lo ba ebembe na lingala menzoto elali wapi na Rome bazo senga ba congolais bazo senga père Gabi nzoto ezonga wana souhaiter condoléances na bande konyos ya famille na biso ba prémontré esika wapi bazako lela sango na biso tozana bino ensemble moli monepe malakimia ndeto bandi émission na biso ya lelo émission ya lelo ndenge bandeko basenga balobi za lokwa tozo bondela te émission le na déontologie nango nazo pesa coup de chapeau na mona mboka Sylviano Kasongo ndenge mokonza mboka lobaki Sylviano Kasongo abandi ko sala au peuple azelaka tango chef de l'état mokonza mboka Antoine Félix Chilombo apesi mobeko ki couvre-feu ezala pona kopesa biso ko sécuriser biso na nyoso na santé na kimia il faut to respecter lobi mona mboka Sylviano Kasongo asalaki misala otozela nde topese ku chapeau soka sala banda kala to lobela malamu mais malheureusement asalaki yango akangi pe bato batambola ba yandro ya lokuta to lobela ngo ezape na ba faux avocat batambola na babachi na mito pona ko intimider to lobela to ba pandisa ngo to banga te makamwane ko ba contrôle na mituka ekoya Sylviano Kasongo le vieux yaya topesio ba coup de chapeau sala musala malamu tina bandal moto aza na culpabilité aza na ekateli ye moko mi lobela bina sali mabe na bandal wana tolandaki ndengo buka ba tante wana coup de chapeau bo salela ka peuple musala oyo chef de l'état zozela résultat nango mboka etambola na mibeko mboka sa mibeko ezamboka moko esikufa bo respectaka maloba ezate to salela ba autorité morale pour mboka ngena kokufa fachi beton merci to moni musale bandi ki salume banda solo kande tolobaki lelo to solo bela bandeko basenga kinga biloka olasaka mituka commandement ville ya Jantiningo bila mbaka to moni misala no bandi ko mona na ya Jantiningo bila olobi philosophie ezali kini bopeto oya koboya akatsa na Brazzaville kuna pe bato sala mibeko etali to ba congolais ndenge na philosophie ya reporter Antoine Fachi force otobenga lelo Fachi F force fidélité ndenge ozo porter un plus na musala eza malamu pende ozo rendre peuple congolais musala o basela ki eza malamu ya Jantiningo bilambaka coup de chapeau parce que musala mona na ba peuple balobi olebo zelaka balabala ekatana net avenir Fatima wana bandi kokufa ya Jantini côté ya royal wana esika ba ministère eza wana mabulu ekomi salité bangare eza ebele wana ya Jantiningo bilatela biso likambo wana olobaka jumelage philosophie tozozela résultat ba mabulu leki na Kinshasa ou bien sali système chaque commune azo a charge ya commune na parce que rétrocession yaka 10% ya commune yaka ya Jantini musapi moko elongola facilité to reporter to repesa ba info parce que na philosophie ya kozongisa Kinshasa akala okendaka poto kotanga pona nini posa la jumelage bokendaka bozonga bozaba vrai congolais bozaba patriote mboko ya Jantiningo bila tozo porter maboko tolobi blague ezali sute nde bato balekaki basaka na mbongo ba panneau publicitaire wana batia bakomba bana na bango tokolobelango pi bakolandela ba compte wana ndenge babisenga na bandeko ke zando ya matete wana tile lombongo nango eyaka na trésor ya l'état te pona nini nana lia kango kombo na nani même na liberté wana ata eza na famille moko boy mais part à l'état nde tolobaka na français les sols et des sous-sols appartient à l'état bo pesa à l'état ba part na epo musala l'état kende liboso ezate so basali wenze na kombo na yonde taxe à l'état za toujours na kombo na tolandela makambo na peuple azo senga vérité na pesi bande konanga Bruxelles nde balobi ke na likanisi ya mona mboka Jimuki ndi batunenga baba kenda wapi tango ba moninga na KMB News nazo lobela masolo ya mboka ba sepeli mama lolo olobi na JE
Mama Carlos, Mama Lolo, il y a pas de cas yo lobi ozoya na JE pour na ko visiter Kini Argentine Ngobila na Congo ya Fachi Beto ya Union africaine président et il y a 2 galons lobi ozoya na JE ba congolais bobandi ko yoka posa mboka na bino tozo senga ndebo sabona ka mingi tozo lobela makambo ba bomba ka vérité yango monani na sepeli pe na boketu 0 alobi nanga lobi noko oke nanga wapi na sepeli a se rédiquer moko na conscience na okipe ndeko nanga Martin Fayulu kulutu nango na tosaka avandi kimia ou bien azu ba diazepa ou bien azu ba kisini nde to sengaki na okaki kulutu nanga Frank Dion le vrai combattant guerrier ya opposition radicale alobaki ba traiter ndeko Fayulu ngate baloba ba traiter na moto alingi tomoni ba institution ezongi kimia na zongi likambo na lobaki na Sénat il faut bazwa ba sage Sénat ebimisi informateur ou otaki na informateur ou memela biso majorité ya solo lelo za président ya Sénat coup de chapeau na mwana mboka Bati Lukwebo ou ba pimela ka Sénat ya lokuta Sénat solo ye pona ko pesa fachi ba résultat ya malamu elongo na premier ministre na biso kande tolobaki Sam Jean-Michel Sam Lukonde Kinge oyo aza premier ministre oyo na ba innovation ya sika ba réforme ya sika toze la gouvernement wana tolingi partout changement na la police partout pour mona mboka fachi tolobi état de droit il faut tozo réforme na philosophie ya mona mboka Fachi Beton o balobi na ana loba Fachi force Fachi force futur ya lobi lettre F ba congolais balobi lettre wana za lettre moko fidèle ba congolais balobi baza fidèle pour na lettre wana to porter un plus lelo tozo lobela bande ko na biso à la police bo bongisa musala nde tolobaki réforme partout bo bongisa musala to lito mona suteke libanais moko ta mona section mobimba la police mais kuna na lutendele nde baolela bakuluna bazo saccager bazo boma tolingi te patrouille suka na bandal na Gombe couvre-feu ezala pe kuna eza bosenga mona mboka couvre-feu ezala partout na ville capitale to sengi ki mokonza ville ya la police commandement ville na Sylviano Kasongo musale salama na sepela ne okangaki autorité moko alingi kanyaka PCR wana pe na pompage wana Sylviano Kasongo PCR wana esa musala malamu te basokanga ba motard lokwa bilanga bo changer PCR ya pompage embouteillage za wana musala ezosama na pompage te nde tomoni na changu colonel bienvenu osala musala na bien lelo na zate ke émission ya kotepa parce que lelo ba congolais ba bitolo ba vérité ndenge mona mboka bienvenu colonel bienvenu osala musala na kuna na nganda cc colonel commandant na biso major Saint-Esprit na colonel na biso Justin na commandant Raoul commandant Chile wana na bibwa bolobi kuna kuluna ezosila bomona o lisute tozo ba likambo Pascal Muibi eleki na Pascal Rompoengaba baso bunda nango ba policier Rompoengaba ba commandant na biso to kotanga bino ba kombo bo sala musala tolingi to effacer système ya kuluna Kinshasa ya kala o papa na biso Tshisekedi wa Mulumba Etienne Tshisekedi abundaka pona makambo ya salité esila tolingi ndenge Fachi Beton asimbi commandement chapeau Fachi Beton ndenga lobi ke tola tailamba ya kalo ezaka poto moindo Kisasa ba sud-africain bi colonial bapaya ebanda kolula Kinshasa pourquoi pas lelo lelo tozolo bela makambo asuriye lelo tozolo bela te makambo ya kosalaka ba réforme ka mutu moko réforme za na mutu za na philosophie na ndenge mona mboka Argentine Ngobila alobi jumelage o ba mona na poto ya pe na Kinshasa ezo salama wenze wana lelo balobaki ateki wenze ateki yango te wenze salama misala nango na likanisi ya mona mboka Fachi Beton réforme ezali tobe ba réforme kaka ya Fayulu ozwi drapeau otie na hotel na Faden House nde lobi wana réforme te wana eza ba aventure totika ba wana na sepeli lisanga bonganga kulutu na ngai ya sayo lisanga bovandi kimia parce que bolingo bo sa ba scénario na bino politique bo salaka tango likanisa mona mboka Fachi Beton ye bolembo embrouiller totika biloko wana to sangana Congo eza moko to zala ini ba congolais nde bande konanga partout balobi ba les enfoirés balobi Fachi na bango bako boma nzoto po na Fachi
tolingi pe to sala réforme na biso ba jeune bakulu na bakoyambula bozomona bazoyambula oya sali teti akende kolona masangu na kanya makasisi bandeko na biso ya les enfoirés ba Gédéon abangiloli balobi bango moko bando sala kiso kulu na ye na des autres nde bakokanga ye tolobi réforme partout na likanisa mona mboka Jimmy Mukendi bazobenga biso partout Kinshasa lisu blague ezate balobi nanga bazolanda ba information magazine nyoso na lingala banda Congo banda na KMB News to bomba secret lisute poto porter quand même un plus soki Congo ko bonga ka pona Fachi Beton te mais kozalo kuma ba congolais nyoso Fachi Beton aza mona Congo ne to senga ki président o ke toyebi mama Marthe o toyebi papa na biso Etienne Tshisekedi wa mulumba fumumpa wa tika biso na idéologie ya kosakana te ya le peuple d'abord bana mboka ba sepela nano liboso bomona papa na biso Etienne Tshisekedi lisolo eza bien ki soki lisolo ya bana mboka ezate bokoyoka via beti yango tangba abimisi secret nyos mona na efacha bi sans intérêt à peuple lisolo ezate kande tolobi ke ba vérité ko banda ko bima soki oyaka pona ko punza Congo conséquence ezali nzamba o prouver yo tokotanga ndenge bato baza koleka ba victime ya Congo te ezab na ba mérité oyaki po punza Congo okukufa na Congo et puis mabele ya ba centre ya fumuki mbangu ekozwa yo lelo toyaki balobi to bondela ka émission te yango moni bande ko lisanga bonganga ba Martin Fayulu bazongi na mulongo Boketsu premier abisinga kena lobaka Boketsu premier nde batiaka lipasa mais aza Boketsu 0 asenga zonga na Congo Fachi Beton ko boya te asenga bolimbisi ma eloko grave atumba drapeau est-ce que ba congolais ba bolimbisa ye bino moko bana poto ba combattre poto partout bisika boza nde boko juger so ozonga Congo eza ba congolais na likanisa mona mboka Jimmy Mukendi na kolekisa Boketsu 0 en live en direct biso na ye to tout na nzoto soki asengi bolimbisi ba congolais tozaka na elemba kolimbisa to sungana nde to senga bato ala bande ko ala police et puis bande ko na biso ya Sinel likamusu na lingana lo ba Sinel bokomona 4 5 6 personnes ba ye recouvrement balongoli singa so bopesi bango 5000 bazongi singa 10000 mbongo alete zokota na caisse ya l'état te eza malamu te régie des eaux na bamboka musa ba paya mai bafuta kango moins cher to arriver na niveau na te to bunda na état de droit nde bomona ke ba okanga bato bazui bambongo nde bolobaki nanga ke est-ce ndeko wili bakonga azongi simbongo bakangi ete nde pe botunanga pona ndeko na biso nani kulutu VK Vital Kamere bolobi basambi sae a détourner mbongo mais ce muta détourner il faut zongi sambongo na caisse ya l'état ata bakatele peine na même mbongo zo na caisse ya l'état esunga misala ya mboka bandeko na biso bazolela barriere na bango bazofuta mate donc tozoye bate est-ce que zaka ministre wana tolobaki ya finance bandeko balobi sela zonga lisu na poste wana te ya finance parce que bandeko kolanda nde ba instruction ya ndeko na biso Joseph Kabila Kabange autorité morale or que Joseph Kabila Kabange atinda ka bango te basalela po bamona bango émission le zandenge wana est-ce que ba servir pona bazo servir population ou bien bazo servir mabumu na bona autorité morale mais lelo tozolo bela autorité morale te po shadari na salaire bazo bomana est-ce que zali comme autorité morale la tine ba potana lo lengi ya shadari ndenga derasina ki ba biloko ba karo ba nini tozo benga nini ba split nanda kwa vanda ki ya l'état est-ce que ça comportement bon so za président alingaka derasine na Congo mo mekende na biloko ba belge batika heureusement nzamba la kate tozolo bela makambo ngo bande kona bolimbisanga so bomoni lelo na ebongo ba congolais balobi to la samiso te nana ba est wana tozo senga bande kwa est ba komela kinga avato ya kosenga gouvernement biso moto fungola miso monguna kota ka so biso moto la lisimiso partout bisika ba kuluna bazo sala to kopesa ba numéro sikoyo nde bolobi ke to pesa ba numéro nde bolobi na pesa annonce ya ba émission nga ba jour repasaka ba jour ba émission nga ezali lundi mercredi samedi nazo leka ba youtubien na ba youtubien nyoso o bazwa na YouTube o bazwa na ba pic tolobi Congo ya biso nyoso to sunga fachi ngana lobaka boy soki président Félix na ba innovation enango na oya yepo na kolatsa réforme ya Congo ela telamba ya kala
oyo ezalaka na Congo Kinshasa poto moindo tokosunga ye na nyonso peuple tozwa makambo na biso na maboko na likanisi ya mama na biso mama Sylvie Bongbangele papa na biso GB tolobi Congo ekokende liboso bolobi oza charge ya bana monga fula po na président na biso Félix na pesi bandeko na nga nyonso mbote nalobi bajour ba émission nanga eza lundi mercredi na samedi bo s'abonner mingi nga na libo s'abonner bolobi na lalisa liso miso te somi ya bamongo ngai ndenge endundu José Ndundu Bononge a tombé kao na vice présidence wana Sénat eza bien nzamba jige bango Gilo Andomboyo tolobi totika bino te na Christian Bosembe toza ini toza ensemble ba congolais nyonso tolobi tozala bomoko toza na kimia tango Félix asimbi biso Félix Tshilombo Béton Félix azala nyonso kimia o ba archange ba ange bazobatela tozala soudé tolinga mokonza mboka topesa réputation ya bien pona mokonza mboka bandeko nanga boboka niki boboliziba mama leki na Brigitte Lomela tolobi Congo ya mbalo tozala bomoko toza papa moko mama moko mwana mboka oya bunda pona lelo démocratie ezala o tobengi état de droit lelo Etienne Tshisekedi Fumumpa mabele bakoko evandisa na kimia toza toujours na nzoto na ye na nzoto alali mena makanisi Congo ezokende liboso Congo elati elamba sika na mwana mboka Fachi Beton tolobi tozala ensemble na kobosana te naza ingrate na moto akambaki biso na nzela singa na papa na biso Timothée Kayembe na Hervé Tsaka petit na ngai oya ye petit na ndenge mbula mena musala basali lelo ke bola na biso na lingala lingala facilité lingala ya solo lingalo bato balandaka jimukenda mungala Fachi Beton mungala poto za ekoloka bo lingala elobamaka partout bokolanda ngo na ba magazine na lingala na KMB News bo s'abonner na KMB News bokomona ke to opimela bino information na bino te ba congolais tozala bomoko merci.